Gai mama oyo atemi liboso na bino nazali mama ya bana ebele mboka bakoto ebele bino nyonso tu bana na ngai bana bino nyonso tu bakoko. Mais lelo na moni bango boye baye na sortie officielle ya maison de secours au nga naza fondatrice donc eza honneur donc c'est ça naza penza na sengo. Mais comment na mokolo eloko associé ka nzambe mutu aleki makambo nyonso batu nyonso bakosangana awa kati ya mitema ya batu oyebi yango te mutu mosu osepela meli alie akei mele mosu libondeli ne na motema eza vrai te po lelo makambo ezoleka na mokili en tout cas nga na olinga opesaka confiance epa nzambe. Mama Sarah Sandrine avant na poto azokanisa penake bandeko moko na Congo bamona babe pasi ezali te parce que oyo ye azwa ekoki na ye ezali mpona oyo ye azwa ayebi keke eza mpe na bato moko bazosufrir. Yasika Eye avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles et là pour vous satisfaire bien sûr le femme et là pour vous mettre en valeur pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bokoto ya sika yango eye Gavker aye libiso bakisi ya kitoko bakisi o ezali naturel bakisi o ezali ko soigner tension, diabète, faiblesse sexuelle ainsi que perte ya poids. Gavker aye libiso bakisi o esalemi na ba usine ya ba allemand donc bakisi o esalemi na Allemagne mais o ezali naturel o ezali ko traiter ba maladie o totangi diabète, tension, faiblesse sexuelle et perte de poids. Donc, si vous avez diabète, en 3 semaines, ya pamba, na Gavker, bakisi na biso, o izali naturel, et traité yo, 3 semaines, ya pamba, diabète na yo, et sili. J'ai dit bien, diabète na yo, et sili. Na kisi na biso ya diabète au kosalela, ekobongisa na pancréas na yo ndenge obotama nango na lobi bien ndenge obotama nango ainsi que kisi na biso ya tension soki osaleli yango dans 4 semaines je précise bien aux guérison aux lobiko awa na Gavker. Faiblesse sexuelle, diabète, tension ainsi que perte de poids, solution yango wana. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Yasika Eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme une adresse ya sur
chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Tandis que lango FBT misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Ceux qui peuvent connaître Baché. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Toki. Vous savez, tout à l'heure, nous venons de vous informer que nous étions là à la fondation Maison de Secours qui est coordonnée par Madame Sarah Chomba, voilà, donc Mukandjila, voilà. Et nous étions là, nous avons vu aussi la présence de nos artistes, comédiens qui sont là. Il est là auprès de moi, lui c'est Gatsby le Magnifique, c'est un ami. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Oui, je vais bien, merci. Gatsby, je t'ai vu ici. Je ne sais pas, vous êtes arrivé ici parce que vous connaissez avec Madame Sarah ou c'est, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que vous puissiez être ici. Je suis venu en représentation, je suis venu représenter Sylla Bissalou qui a été invitée. Elle a eu un contretemps de dernière minute, c'est pour ça que je suis venu la représenter. Okay. Donc voilà, c'est ça. Mais comment tu as constaté la fondation, tout ce qui s'est passé ici? Quelle est peut-être votre impression? En tout cas, moi, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Tu sais, Dieu, même la Bible nous demande d'aider, de venir en aide aux pauvres, n'est-ce pas? Aux veuves, aux orphelins, tu vois. Et vraiment, la Fondation Maison de Secours de Madame Sarah Sandrine Chomba Mukandjila, en tout cas, chapeau bas quoi. Je baisse mon chapeau, je me prosterne et je dis, c'était magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique. Comme Gatsby le Magnifique. Comme Gatsby le Magnifique. Merci beaucoup. Je ne sais pas, vous avez des dédicaces à passer? En tout cas, je salue tout le monde. Tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'aiment, je vous salue de partout. Malika Mania, bonsoir. Bonsoir Barési Baza, Exemple Télévision. Bonsoir à tous les abonnés des Exemple Télévision ainsi qu'à Malika Officiel TV. Et bonsoir Nabatutu Bazolanda Bisso. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure et écoute à partout. Bato Bazota Bisso. En tout cas, voilà. Voilà, Malika Mania, madame très bien habillée. Merci. La robe elle est jolie. Merci. Voilà, tout le monde Awa, dans la fondation, il y a madame Sarah, il y a un mot par rapport à ma camion sur ce passé. Oui, vraiment, Fondation Maison de Secours, il y a madame Sandrine Mukandjila. En tout cas, bravo pour l'initiative Oyo, Barési, Omoni, Soko Luki, Ozela, Osunga, Batu, Koso, Komina, Webele, et Rosoyo Temps. Mais on dit que Pambolo pour na geste ya muke Oyo, Sanango, O Kaburana Batu. Obiso tout aux orphelines, toi, Pina Batu, Badepana Biso, toi, Pina Batu, Bakabila Biso, Basunga Biso, Olamuki, Pena Tongo Moboy, Omonika Mutabenjo, Pia Briska, Boy Malika, tu as besoin de soutenir yo, tu vois. Donc, tu as ça mingi ba félicitations na Sandrine Mukandjila et puis pour na bateau balinga ko soutenir bateau batamité malamu. Oh bazaraza na moi bidon huile naé, azana moi bidon mai naé, azana moi basket naé, moi loso naé. En tout cas Fondation Maison de Secours ya ngoyo. To soutenir yé parce que c'est pas facile. Sandrine aza pe jeune fille et a s'occuper ko sala té tout comme pe a s'occuper ko s'occuper na makamba boité. Maintenant Tomoni Sandrine c'est aza jeune fille le quoi bisopé mais azo initiative ya la Maison de Secours pour na ko soutenir ba veuve ba orphelin ba orpheline. En tout cas eza initiative mo vraiment bien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Malika Mania. Mais lelo na moni bango boé baye na sortie officielle il y a Maison de Secours où on a naza fondatrice donc eza honneur. Donc c'est ça naza penza na serment. Mais comment tu vas t'organiser pour vivre la poto awa? Est-ce que tu as bureau awa tout ça? Oui, na travail na ba membre na baza awa. Donc na ba descente nyonso to sala na koza la té mais ba membre na baza awa naza na cordon naza na représentant na naza na chargé à logistique naza na secrétaire donc bureau na eza ana kin donc naza na société so na ki to sera toujours en contact na fond o esenga to sala to solo yango ba bureau na baza. Mais est-ce que projet au temps pour combien de temps? Peut-être ils ont projet qui ne musique tous en a date au limite et que projet un jeu de tout ce qu'on a date.
bon projet oyo et osuka mkozamba oloba isuka et osuka mkozamba oloba isuka tant que zamba oloba isuka te et suka te donc mais battre partout mon entier ba on dame déjà au coquille on peut lancer message nini batamité maintenant ba on a ba porter aide là-bas. OK ndenge na loba liboso soki tosali nyonso bomoni feti bato baye masangeza biloko lesa eza teke po toza bariche naza une jeune fille moins de 30 ans tant so na rôle à âge nanga te mère de 2 enfants naza pe mariée donc naza na vie oyo ke il faut na kipe ndaku na kipe bana donc na sala pe mingi te parce que on a une question pour mélanger nini na foyer na activité oyo makasi yango ezaka makasi zamba zopesa biso donc nyonso oyo tosala ezaka po zamba zo permettre donc soki tosali bo eza te po toza bariche te toza bato bazo débrouiller donc yango nazosenga na bato nyonso bapartenaire oyo boza na mitema minene ya kosunga fondation maison de secours yeyo tozoluka basungi bosunga biso ata na mikie oyo bomonana nango bosunga biso tosala mosala oyo ezala mpona gloire ya Sarah Chomba Mkanjila te mais ezala mpona gloire ya Zambi. Mais est-ce que projet oyo eza kaka mpona kosunga bana to eza kosunga mutu nyonso aza na difficulté na vie sociale na ye ndenge mpe kaka naloba lisusu projet eza kaka mpona bana te eza mpona kosoutenir bademinu donc na kati nango bato bazosouffrir bato baza na bosenga na biso nakopesa exemple ya famille moko boye tosungaki baza baorphelin te baza mpe veuve te mama azalaki malade mama azalaki na bana na ye nga nayebaka te ke moto akoki kobela maladi ya nzala mais bana na ye bazobela maladi ya nzala mobali na koma ndako ya malonga te ma ekotela bango donc toassistaki bango tolukeli bango ndako place ya kobanda kolongola bana na condition wana tomemeli bango biloko ya kolia tofuti hôpital mpona papa topesi bango totiki bango so bongo te topesi bango fond ya koluka moyen ya kodébrouiller omoni après na suka comme na bavie na bango moko ya bien donc wana eza réussite ya monene oyo tosali déjà donc eza kaka te mpo tosunga kaka bana tozosunga motu nyonso oyo motema ekotutisama mpo tosunga yes ok so bakestion ezaka moko te mingi te mimi ebele te courage yango kaka ekende liboso oyo nga na osenga na mokolo eloko oyo associe ka Nzambe moto aleki makambo nyonso bato nyonso bakosangana awa kati ya mitema ya bato oyebi yango te moto mosu osepela meli alie akei meli ya mosu libondeli ne na motema eza vrai te mpo lelo makambo ezoleka na mokili en tout cas nga na olinga opesaka confiance epa Nzambe moto ya mokili ozwa noka déception eloko nga na osenga na madame Esther Sarah associe ka Nzambe eloko tellement eza maison de secours elakisi ke secours na biso euta epai na yo te epai na nga te eutaka epai ya ye moko Yesu Masiya eloko aboye déjà ezaka initiative ya bien biso bato toza mpe pembeni to appuye yango to poussa yango ekende musika nga nazalaki éprouvé mais ntango nazwaki invitation ya Isha Okoko na ye moko mama Esther nalobaki en tout cas na ozanga te quelle que soit l'heure il faut kaka nakoma nayebisa en tout cas félicitations maman Nzambe alola oyo apesi yo baide acontinue toujours bao mpe bakozala na mpona kosoutenir maman financièrement mwa loso mwa kaye mwani mpo bientôt la rentrée scolaire eza na bana oyo ayemoso aza ata na biki te eza na bana mosusu ata na kaye te ata na sac te mais nayebi ke maison de secours association na Nzambe nyonso ekende malamu en tout cas plein de bonnes choses na mama Esther na bayo bazocollaborer ne baisha okoko nayebi ke bureau eza mobimba ngai mo mpe na ade na bureau nga na kota caisse nga limi kota caisse nga caisse non même pas nga simba caisse bien
Simba kesi bien. Yango na yebisi na batu bozala na bo soutenir. Bientôt là c'est la rentrée scolaire. Il y en a bana msu bana maison de secours, bana besoin bic, bana besoin cahier. Omoni ba ya ba soutenir maman Esther eloko wekende munene. Lelo tozana 1, lobito koma na 2, mais mabiso pe na 3, 3 mais mabiso musika akokisaka weza posa motema ni. Mon supposani par rapport à bénédiction et à sortie officielle. Nzamba lola sunga epesa ye mayele abakisa ngulu susu eke liboso. Ouais. Bota so partout mon antibat balinga ko. Balinga ko batu bayoka ko wana. Bayokanga. Bayoka ko. Kande na telemi bona ebisi bango ke bayokanga ba soutenir ma Esther. Ba soutenir ye balobani massivement hein. Ndetro ba voter massivement mais bisoto soutenir maman Esther massivement pour eloko ekende munene na yebi ke boyokanga na yebi ke botalanga partout dans le monde bisika nyonso tu bozali babilo boko epesa ke zwaka o ekanga ke zwarelo monte bimisa ponza mba pambolo nga kutu mukolo na ye na yo tala agineti tondo sur le téléphone ndo mona agineti ngana mama na ye son na bota ki avasa côté ba grossesse enlevée mais na boti mona agilo kwa ye yo na yebisi na batwana ba soutenir ma Esther kande balinga mimika bon fille de ouf ba soutenir ma Esther na yebi ke loko oyo lelo bato ba mona ngo muke mais lobi nzambe nde muto ayebi en tout cas merci na bayenyo surtout ba Hollanda oyo to bozala toujours derrière ma Esther et loko ekende liboso maison de secours comme on a sonné bien maison de secours la gisi ke biso pe ba ofele mikolo soki po na ba ofele mikolo li souci yo bo ko lipa na yo bisoté. Ok, pas de souci, merci beaucoup. Maman dit peine. Donc, ce que vous pouvez faire dans ma boue, vous qui savez moi, que vous pouvez faire dans ma maman, puis que vous avez ma boue. Les maman Zawane, ça a plaisir à tout. Donc, sortie officielle, il y a fondation, il y a maison de secours, il y a maman Abisso, Sarah Sandrine, initiative d'abord, il y a Mohanande, parce que au Mouni, orphelin, orpheline, à Dubélé, Oyo. Zomona azali batosali sabango le maman moko awuti na bamboka ya poto asala misala ye ya ba bino moko yebi vi ya poto ndenge ezalaka mbangu me mutu moko avandi na poto azokanisa bato baza na bakongo awa aye pena asali fondation moko mpona kosalisa Maman Sandrine, Maman Sarah Sandrine, sur ma zaliawa. Vous pouvez tenir dans ma boue, ma casse. Vous pouvez tenir dans ma boue. Aïcha, na website yo, Aïcha, vous pouvez y aller na yala. Aïcha, vous pouvez y aller. Aïcha, Aza. Moi, Congo, mais à outil poto, à outil pour comprendre moi la réalité de ce sujet, dans la poto, les hommes si à l'individu que ça appelle la maman Sarah Sandé a accompagné vraiment l'initiative naïe. Donc ils allient parce qu'à outil a édité la réalité. Batubele Oyo. Tout le monde a kaka tozali à la Congo comme ce que dit personnalité. Tout le monde a kaka batubana poto, batubana poto wana ils appellent à épeler oyo basufaka pona biso bato yo tozala moko yo Congo oyo balala raté akanisa biso balingaka bayeba ndenge bakopesa solution pona biso bato bandeko oyo tozala awa soko omoni Aïcha aza pene ya maman Sarah Sandrine parce qu'il a comprendre vraiment makambo dolo. Donc message ezali ba oyo nyonso tozali awa tondima mpena kopropager message wana koaccompagner fondation ya maison de secours soki omoni ndeko moko aza na pasi
Atayo Ozana Bisengo. En tout cas, il faut vraiment que ça la pour toi accompagner la téléphone à la casse. Parce que les locaux ils ont vendu dans le sous. Écoute, ils sont qui n'ont pas mon pénal de Zobia. Mais ça a été sous la minute journée mobile et l'équipe à Nimana a zubé de Baboya. Et ça a sous Nenge Oyo, Yabosuya Oyo Zana. Mais ils appellent Moutoumoussou à Balouki, à Petit Tour, à Biliboye, à Zia Mopété. Bandéroman a envoyé sa dune le Moko, comme sous une abîmie, la 51 et la triomphale. Namoni pas aveugle. Namoni pas aveugle. Baye wana bantouré car ah phénomène. Et ça n'a pas passé. Dans le but que biso oyo to wana ba problème. Tout le monde a raté un souci. Ba problème oyo to wana ngo eza suka ya vie. Mais ce quoi avec les oyo azomona te appelle un problème moko oyo azo corrompre sa solution. Mais ce moni maman Sarah Sandrine avant d'aller à Poto azo kanisa pena ke bandeko moko ba na Congo maman na be passe ezalité parce que oyo azwa ekoki na ye ezali pona oyo azwa ayebi ke ezape na bato moko bazo souffrir. Ce qui vraiment de se payer à l'initiative de la maman Sarah Sandrine, les Azali Awa, dans la relation avec les gens tout soutenir, tout accompagner dans l'initiative Oyo, Azali Awa. Merci maman Sarah, vous avez pas compris. Vous avez mis l'idée, mais il y a mis des attaques à appliquer dans tout ça ici. Comment on peut connaître? Mais tant qu'on a mon acquis, les amis pour nous soutenir par au bazan. Voilà, on n'a pas dû connaître. En tout cas, merci. Mika Bongoye, Oyo, Bana, Bakoko ya, Amabi Pédou, Bazan. Amabi Pédou. Ma bibi, mère bibi, mère Léo, vous mettez la mère voilà ma boue mon casse. Oui, nous avons vu voilà. Puisque tout le cas a la mission de la prière et ces moments précieux. La prière sera dite par la marraine de la soirée, la prophétesse nationale, Madeleine Koubadé Caron. La prière sera dite par elle, c'est elle la marraine de la soirée. Nous l'invitons rapidement, la prophétesse, Maman Monsali Ansambe, Aïe Abisabiso, prière. Voilà, elle est là, la maman prophétesse nationale. Voilà. Merci. Je remercie Pélino, tout à
Nzambe topambola lisusu osali biso grâce na mokolo lelo mpona koyeba koreconnaître lisusu lokola mosakoli ekolo Congo koreconnaître mwana na yo Nzambe mwana biso Sarah Chomba mokanjinga na fondation na oyo otemonda motema kati ya kosunga na loleko azali kosungela ye oyo aza mosika na mboka bapaya kasi motema na ye elongwe te na mabele na ye Nzambe mpona ntina na wana ba ONG mingi ezokufa mais tondimi kotia une couverture Seigneur Dieu de gloire afin que ONG oyo ekende liboso ekufa te na kombo na Yesu. Amen. Ce Messie, c'est pour nous un grand plaisir qui est de nous accuser pour cette date prévisible du samedi 13 août 2022 pour nous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la cérémonie consacrée à la sortie officielle de la Fondation Maison des Secours. Mais avant tout propos, nous profitons de cette tribune pour féliciter et remercier à travers vous les autorités du pays pour leur initiative et à se soutenir dans le seul but de freiner la croissance du sous-développement en République démocratique du Congo. Nos remerciements s'adressent également aux membres de Fondation Maison de Secours et à d'autres associations, agences ou partenaires techniques et financiers qui apportent à la Fondation Maison de Secours un appui coordonné pour atteindre ses objectifs. Honorables invités à vos rangs, grades et qualités respectées, mesdames et messieurs, à travers les différentes actions de générosité, d'assistance et partage d'amour, d'entraide que prône la fondation que dirige Madame Sarah Chomba Mukaji. Nous nous voyons en clair un signe d'attention, de respect et sincère considération vis-à-vis des démunis et des personnes en besoin. Il sied de souligner que le lancement officiel de cette activité et cette fondation constitue en quelque sorte un partenariat mis en place avec les gouvernements de la République démocratique du Congo. Mais beaucoup plus en manifestant notre solidarité pour le bien-être des Congolais. Pour cet effet, nous souhaiterons attirer l'attention sur le fait que Maison de Secours, par la remise de sa présidente, Madame Sarah, de son engagement et sa détermination en vue d'assurer aux Congolais une prise en charge totale. Il peine pour nous en ce moment de vous informer que la Fondation Maison de Secours qui œuvre pour l'intérêt du bien-être de la paix et de l'humanisme pose toujours des gestes loyables et financement pour venir au secours des autres. Sur ce, soyez donc assurés, mesdames et messieurs, de la disponibilité de la Fondation Maison de Secours à poursuivre à votre côté la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bon. Grade et qualité respectées, mesdames et messieurs,
tout en étant solidaires. Ensemble, nous pouvons vaincre les sous-développements et améliorer la vie des communautés en République démocratique du Congo. Merci, on applaudit très fort, monsieur. Merci beaucoup, on applaudit très fort. Voilà, merci. Alors, nalobaka na esengo surtout soki naza koloba na bacongolaise bacongolais mpo nayebi ete oza na motema na nga oza ndeko na nga quel que soit religion na yo quel que soit ekolo na yo mais le fait kaka olobi ke naza congolaise naza congolais natie na motema nalobi nalela yo est ce que eza na moto azososolanga nalobi oza na motema na nga ata nayebi kongo na yo te mais le fait ka namoni yo nalobi oza na motema na nga nalingi yo napesi yo susu mbote ya bacongolais mbote na kongo na yesu mbote na bino na remercie bino nyonso maya kotanga bakongo to bakongo ba ONG to bakongo ya vraiment moya natanga bakongo eza te esengo eza makasi komona mwana biso leki na biso ya na biso Sarah lolenge nini oyo susi aza na bweska kotelema tutala esusu bien ou bien 10 ans na mwa voix moko ya pembe bakangisinga na mokasi ake Angleterre naye komona Sarah asi akoli asi abali akomi na mwana nasepela mingi non seulement wana alingi nzambe non seulement alingi nzambe balingi mpe mboka na ye po bamosusu balingaka nzambe balingaka mboka na bango te bamosusu balingaka mboka na bango RDC eloko makasi me balingaka nzambe te me ya positif namonaki epai ya Sarah eza kolinga nzambe mpe kolinga ekolo na ye moto nyonso oyo alingaka nzambe alingaka ekolo na ye nzambe atikaka ye te na misala na ye yango ata aza na elenge misala na ye lelo etalisi susi oyo aza nango ya kosunga bato naza kotala bi eske eza ka Sarah oyo ya mokie to Sarah mosusu eza ka Sarah wana nde asi akoli akomi lelo mpe mwasi ya bwanya lolenge mpe mwasi ya bwanya na mwasi ya bwanya mosusu bazali awa bayambi ye na sinatalisi bino mwasi ya bwanya mosusu bodoki yeyo mwasi ya misala malamu kotala bato bazobela kobimisa bango na bopito kotala bato baboti kokende kobimisa bango na bopito eza kaka motema malamu nde moto ekosala biloko ya bongo yango wana lelo tolobaki lokola rekonesaki na veille d'Esther ya Congo na nzela ya prophétesse nationale Madeleine Kubarika Amon yango tondimaki koparene mosala azosala basi ba ONG eza ebele me bitumba mpe ezalaka ebele tozomona ba ONG ebele me bana na biso mpe bazokobimaka libanda kolala libanda otuna bango mwana azali na ONG te na kimi na bini parceke kuna mpe naza kaka lese te donc il faut prière et il faut kocontinue kosunga mpo makambo wana ezala équilibré yango wana ntango akomprenaki mpe vision malamu ye kaka te mingi bapara na ye papa Mathieu Mokanjila namoni mpe mama Adele kuna na suka kuna mama Adele vraiment atiki mwana te yeba ndongo na poto ayaya osoutenir mwana ezalaka nde bongo tokobetele maboko sikukua vraiment tokanisi mpe papa Mathieu papa ya Sarah oyo insistaki alobi mama soki orepresente mwana kuna te na kongo na nga ekosala nga pasi makasi na yango wana telemi mpona kotalisa na RDC mobimba peut-être moto amoni yango ka boye me nga nayebi que on néglige pas le faire de commencement eloko nyonso ebandaka na 1 à partir ya 1 nde tokoloba 10 tokoloba 100 tokoloba 1000 oyo tozomona lelo toyebi ta kozala na lilobi na misala oyo malamu nde tozotalisa Esther Sarah Choma Mokanjila Esther moko ya jeune fille Sephora ayokaka nde so etalaka badrapo akangi bona kanisa tokoya déjà ntango toloko kwatami tirela je te vois pas maman s'il te plaît voilà yayokaka nde so ntiko na mboka na ye aolata bakene match te naotambolaka po alakisake aza RDC yango wana lelo ce sont des gestes prophétiques
aoloba mpona ya Esther Sarah Chomba Mukanjila ndenge tozolatisa yo ka ndenge okangami na Nzambe kangama na Nzambe oyebi nini tolobaki na gare centrale awa ezali sortie officielle ya fondation maison de secours maison ekufa te yo mpe okufa te ozala ebele maison oyo mpe ezala ebele ke bisika nyonso baotanga nkombo na yo bamona maison okauka te parce que bitumba eza réel mais maison na yo ekauka te ekufa te ezwa mpe témoignage ya mabe te oza na couverture oyo tosalaki sur la prière lelo tozolati yo na miso ya bacongolais parce que barépondre seke bandimi yo bayebi ke oza congolaise okosana RDCT okosana mboka na yo te quel que soit Congo bakoki kopesa ezala Congo ezala République démocratique du Congo ezala so makombo nini ekoyaka c'est toujours ta terre et c'est la même terre kombo nini ezochanger mais biso ezochanger te kobosana mboka na yo te kobosana mboka na yo te kino na suka yango nazolatisa yo mwa désordre po bisika nyonso kozala oyebaka ke nga naza congolaise natikali congolaise mayele na nga makanisi na nga bwanya na nga nyonso na mboka Congo place baoyo yanga baza po mingimingi tolobaka soki bato baosambela balingaka mboka na bango te ça dépend ya vision biso tolingi mboka oyo eza lokola porte-monnaie na yo ekauka te okutana bafaux programme ya bafinancie ya bacongolais te yo kozala toujours likolo oréussir toyiboye malamu na fondation na wana RDC faux programme ya mabela mboka na biso ekokutana na yo te okoevolue okende liboso parce que nzambe ayebi olingi Voilà, merci de vous asseoir. Mamouni présente l'émission Moi c'est Abouania, prof René, émission Notre Congo et Mère Bipoye Bié, moi la Léo, mon gros content toujours. En tout cas, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder. La première occasion de l'émission, on a bien son tout. C'est permis de bien pour assister à l'émission sous actuellement. Merci à Mini pour la bien son tout. Voilà, merci beaucoup, commandant. Voilà. Reprenez votre assistance, merci beaucoup. Attaque le président Cordoza sur le terrain. Mouché qui a sali mouvement maté, il y a un rapport. Les femmes au continent, on est banni aussi pour la Moussala, Zamba Souma, un des fonctionnements sur le soulier avant le Sama président. On a été Maman Sarah, on va apporter un peu surtout de quoi à manger, à se vêtir, objets classiques. Na bana oyo bazangi baboti mais Maman Sarah, je suis surpris d'ailleurs ce soir na Romonae, je croyais que c'était une maman na invité à vous amener des moulaï mais à son âge déjà abandonné tout ce qu'elle pouvait faire pour se concentrer na bana oyo ya biso kuna tumaini ce jour-là vraiment j'avais dit gloire à Dieu et tout ce dont la maman Sarah aura à entreprendre à toucher entre ses mains vraiment connaîtra un succès total. Merci pour Nabino, merci. On est ensemble. Avec Jésus, merci, on applaudit pour Maman Sarah, merci. Merci beaucoup Maman Sarah. Je rappelle, c'est elle l'initiative. mais na bade kolobaka nazela na mosusu na mboka riche mpona bana osu mais namonaki ezalaki erreur mpo osunga ekoka ozala millionnaire to riche parce que soki ozozela ozala millionnaire ça veut dire que osungaka te ensuite ntango mosusu obengana na mokili oke kozala millionnaire te donc
na yango mpe r nayeki na 2020 décembre 2020 zamba linena nayaki makambo siko nakumeki na kin nde namoni bana mosusu mwana ya age nanga na nzela azosenga mbongo azonga liba azosenga mbongo na mosusu alukelo rolia yango esalenga mawa namonaki mileton nga mpe natia lobongo na likambo yango donc c'est ça objectif ya fondation eza kosoutenir bademini bapersone abandonné na bato nyonso oyo baza na posa ya lisungi donc c'est ça. Voilà, message ni asuka pour message ezaki na oyo adutisami na motema bokanga motema te bokanga motema te ndenge nga mpe nakangi motema te osoutenir biso ndenge na telemi awa eza teke naza riche to mobali nanga aza riche toza jeune couple oyo todeployaka naza mère de 2 enfants na mbongo kaka ya moke oyo tozwaka na ndako na biso yango tosalaka effort ya kopartage na baoyo bazangi yango na osenga moko na moko boza bamama ebike bamama baza na motema ya mawa bosoutenir fondation oyo po ete tokende liboso en plus on a silisa na kozanga te kosenga lisusu merci na ngai ya liboso eba nzambe po ete ye da permettre biso tozala awa na esika oyo merci na ngai ya mibale pa mobali na nga vice-président ya fondation maison de secours mpona encouragement na ye soutien na ye mpona nyonso oyo azosalaka ndimaki vision na nga mpe asoutenir nga ya misa nosenga merci na mon père qui est le conseiller dans la fondation maison de secours pour la nyonso oyo azosala et puis par membre nasengi bino merci pour la confiance oyo bopesi na botali age na nga te soki naza sur oza bino nyonso mikolo na nga na kati ya groupe mais botilinga mpona moke nazala présidente na bino bopesi na confiance wana merci et puis merci na ba maman ya Esther, la Pessimino, tout merci, maman Madeleine, tous les mamans là-bas, il y a Deline, maman Léa, Arlette, la Pessimino, merci, tout merci, la Aisha, au Congolais sur la Zawa, Abandena, Bisso, les Bandeli, il y a du Gabo, Oyo, Tina, Souka, merci, la Bilonia sur la Katia Salle, merci, Oyo Bélé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Micro. Hey, Gachibi. Bonsoir, Gachibi. En fait, merci beaucoup à tout le monde. Débrouillé, ça lui saute bien. C'est un projet. Oyo Sarah, avec son mari, ça va être vraiment confiance. Avant d'un jour, nous avons un projet. Il y a Fondation la Mission Maison de Secours. Pour ça, je n'ai pas hésité. Comme particularité, dans les gens puissent aider ma Dominique, on a un problème éveillé. On essaie un peu avec notre projet à émission, on est là-bas dans notre cas. En tout cas, vraiment, c'était intéressant. Moi, je me suis dit, il faut que j'affronte Natala, le paix qu'on a, on va quand même contribuer, la idée, et puis après, la présence. Elle m'a dit, non, Yaya, je voudrais que toutes les descentes, nous posent leur sur terrain, pourquoi tu es intéressé par ma case? Avec beaucoup de travail qu'on a ici à Kinshasa, avec beaucoup d'engagements, je lui ai dit non. En tout cas, pour moi, il faut que tu comptes sur moi. Je vais faire de mon mieux d'être là tout le jour pour toi et pour la fondation. Là, vraiment, c'était vraiment le début. Depuis la fondation, quand elle a commencé avec ça, c'était pas facile. Je voyais comment elle s'est tournée pour ça chaque fois qu'il faut pas être sur le terrain. Elle insistait toujours, parce qu'elle avait suivi aussi une musique que moi j'avais réalisée. Il y avait une maman qui n'avait pas une place à Opal. Cette maman avait autant que l'enfant parfois avec ses enfants. Mais Sarah, là, on va aller naïe. Ma deuxième matière, on a monté, ma PC qui va monter sa Opal là. Ma PC va foutre dans mon dap. On va même encore une autre maison, quelque chose comme ça. Si on va en charge, moi je me suis dit non, pourquoi ne pas. C'est quand même une chance de travailler avec elle.
très poli, je plombe de souvenirs pour la fille. En tout cas, Azalé qui montre que moi je respecte beaucoup, avec maman toujours Yaya. Mon grand Nazara est mon péteuse, je pète des câbles tout le temps, mais je me pose autant de questions, comment elle arrive au moins, il y a au Kitsanga. Elle me dit très souvent, Yaya, avant de t'aller beaucoup, il y a une sanga et je lui dis, fais tout ce qu'il veut, parce que tu fais déjà beaucoup. En tout cas, pour la couple, moi je me dis devant tout le monde, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs, il y a un délai. Avec ces projets, c'est un projet, moi je me dis, ces projets, ça vient vraiment de l'éternel. Hein? C'est un projet où c'est pas Zambé. Pour la H, je ne peux pas dire son nom, pour H, je découvre les gens ici. Mais moi je pense que vraiment Zambé, elle dépense beaucoup. Jusqu'à là, elle n'a pas vraiment de partenaire. C'est que moi je fais demander aux gens qui vont au bazar, c'est vraiment touché. Bon, aider dans le projet Oyo. C'est vraiment un grand projet. Il y a vraiment en Kokate. Elle n'a pas de millions comme vous avez dit tout à l'heure. Elle ne vend rien. Elle travaille pour tout. C'est aussi la chose qui va prendre tout le monde comment on va travailler. Mais Sarah et Arnold, ça vraiment est fort dans Bango. Chaque mois, on va nous commencer à la descente. La descente, nous allons à Bango, on va dans la CP là. Je ne sais pas si on va faire la fondation, on va faire place à Bango témoigner. On va faire la classe. On a condition pour accueillir, c'est bien. Elle dépense souvent. Moi, je lui ai dit, je n'ai rien à couper ça. Je sais que moi, j'ai tout te donner. C'est juste mon temps pour les alliés. Si je suis là sur place, je ne cesserai jamais pour accompagner le projet. Et aujourd'hui, quand je vois, elle arrive, elle me disait toujours, j'arrive, il y a pour la sortie officielle, il y a la fondation. Moi, je lui disais, ok, vous avez un déplacement. Elle m'a dit, non, il faut que tu sois là. J'ai fait de mon mieux, naïe, et quand je vois tout ça, je bénis Dieu pour elle. Je dis qu'il y a un Dieu qui existe. Nous devons coller la galère, trouver la galère à la vie. Même si on colle la rose. Mais quand tu vois un enfant qui n'a pas de comment on a moi la coupe dans la barreau, penser à la barreau à chaque fois. C'est que moi je vais dire à toi et à moi que les ventes vous bénissent. Que votre projet qui est toujours de l'avant doit avancer la barreau. En tout cas, on va venir à tout le monde. On a la journaliste, on a du coup dans le bébé. Alors merci à tout le monde. Que la fête commence comme bientôt on est là. Marie peut nous bonsoir. Moi d'ailleurs, il y a une représentation dans ma bondoire. Il y a un refondé dans ma bondoire. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Aïcha Akoko. Merci grande dame. En tout cas merci. Que le bon Dieu vous bénisse à $100. Hein? Awen. En tout cas merci beaucoup. Awen, voilà. Merci la chaîne Awen. En tout cas merci beaucoup. Voilà, merci Awen. Voilà, c'est toujours comme ça. En tout cas merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, une chaîne dirigée par Aïcha Okoko. En tout cas, merci. Merci pour ce geste. $20. Voilà, nous allons descendre à $10. $10. Achetez à $10. $10. Achetez à $10. On applaudit pour la femme des sœurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On applaudit $10. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à $10. Ok. Voilà. Chapeau, voilà. On continue. $10. $10. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on applaudit, merci. Voilà, quand vous soutenez les orphelins, laissez-moi vous dire que vous vous connectez à l'innocence de votre vie. $10. En tout cas, merci beaucoup. Et enfin, $10. Voilà. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, voici les membres de la Fondation Maison de Secours qui vient acheter un polo. $10, amen. Voilà. Merci beaucoup. Enfin, voilà, $10. En tout cas, bel exemple, $10. Merci. Voilà. Oui. namoni bapepi ngai na oyo mwasi asalaka mpo basi bazalaka parce soki akondeli mpo na yo bakakoki namoni bana na ngai nasepeli mingi ngai mama oyo atelemi liboso na bino azali mama ya bana ebele mboka bakoto ebele
bino nyonso tu bana na ngai bana bino nyonso tu basoko merci beaucoup to tokokende sango eloko moko ezali kola toboni eloko ti kolo ke eloko ezali bato bisi merci mingi tout d'abord na papa mobali ya Sara oyo biso mwana parce que soki andimaki atia mokolo toke Sara akende mbele Sara akende biso banaka na bana mobali merci pour la parole. Le coup de Sarah, les animaux, ils sont humbles. Bon, tous, ils ne veulent pas. Pas moi, à tous, ça va m'oublier d'aller à Nimi Iyotata. Le coup de Tininga, la permission à yo, il y a d'autres qui étaient en avant. Ça ne peut pas lui la possibilité. Ça me dit pas. Sarah, Taranga. Sarah, les animaux, la vie. Et comment on est Sarah? Comment on est le miming? On va faire ce combo Sarah. Les animaux, la vie. Le coup de yo, bandi boy. La bande de la passe. La bande de la passe. La Congo de pratiquer le comme casse. Il y a eu balai la table à mon côté. Tout ça n'a pas parlé. Coach. Tout ça n'a maman. Mon livre là. Moi c'est à Boigna. Moi je suis à Boigna. Aujourd'hui on a la moi on a la Boigna. Partout aux autres, nous avons dit que elle est bien éduquée. Voilà, pour la Boigna, on a la Boigna, la question. Boigna, la question, son maman télémi. Abadité, yo moi, yo gel, vous allez voir mon maman, il est bel pour télémi. Passez votre que, ah ben, on continue là. Non, allez, ça va y être. Puisque tu connais les noirs là. Voilà, il faut tout là, la carrière, qui colonne, c'est pour ça la carrière. Et surtout, à la mission à base, pour donner l'exemple, dans le milieu, moi, c'est Sarah. Oyo ozomona mwana monika atebela balabala asengi yo afingi yo tabotu pe yote ala kanto yo lekta tona mama na yote pesa soko lingi yotika fina yote tika ye yako tu msala kuja kusana toujours pale nizambe akopamula yo merci beaucoup merci. Yasika Eyini, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzambe na nayebi te siko shuba kolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka lobi ti na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, moni munga fimbo napesi awa zaya 1 minute opisi otungu na pataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela kangambaka ye kutumelinga mbongo ya mwasi ye na manideko eloko ya bayakasi bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Akemba e. Oko che. Bazui.
soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga ngaikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga
Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye, ngai na ye kotombola trone na lola ye, rabi ye lipasa na nkembo ye, ata makasi esili ye papa, yo nde opesaka nga makasi, ngai nasala na kasi nelanga na yo we, yo nde opesaka nga bilei ya molimo koloe, ya mosunyeza ya pamba e, ya molimo yango babengili lobana yo shila e. Bomikitsisa lelo yo nzamba tombola bino, yawe na bala ya maye lipata na nkembo e, rabi e. Nzeta mobeseka ukakate, elike ya basantu kolo e. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.